pasteur prophète. Choko. Keri na mutu na ye. Akati nini ya Lumumba suspect. Roko na l'église wana suspect. Na yeli bango yo soko face à face na robeta o mabe parce que na kombo ya Yesu. Tokuta na ngefa boyo ko regretter. On a comme non on a ko fina yo parce que pour na Yesu trop c'est trop. On a un coup d'état président. Prophétie na yo, on m'a dit courant kuna singezo koya ezo pour mabatona matati kibala te. Prophétie na yo, on m'a quitté ke kuna na kata goma ba rebel ba bomi batona oyo. Ouais prophétie ka bandika na kan hotel. Na moni yo bokangi. Bino. Hein, vous serez sévèrement jugé par le tribunal de Dieu. Et fin na bino hein, et souki. Maman ba finga maté parce que bakutaki tata majabu na bozoba te maman majabu na bozoba te. OK bango ba bisi mbongo na bango ezali lokola offrande ba pesi na nzambe lokumu na nzambe ke où est le mal ba charlatan na bandoki ba kobiste ba makikiste ba njobiste ba tondi wana ezali Jean 10 le volet vient pour dérober gauche pour détruire et kosimba te nous appuyons majabu jusqu'à la fin to ko bon drapeau na bango ba sala choix ya malamu. Vous d'accord, mais maman Olive yakate, maman Nyakero yakate, ni maman Olive. Mabayaki na majabu. Na majabu bayaki pour ni bango toujours ni la chrétien. Qu'est dit la Bible? Philippiens chapitre 2 verset 10, tout genou fléchit devant le Seigneur. Ba comme si n'avait où est le mal? Ma belle majabu ngwapi. Bon donc ça dit la majabu. Ah? Bon sango. Na Mike kalama zo kende ko bimso ndako majabu. Bijo ça dit la majabu. Yesu, bazongisa. Bazongisa biloko majabu bazongisa. Parce que besoin kosa batona ba nzambe on s'en fout de vous. Na tiki ko yem. Papa, 2 mois belé au moins na dia bandi su ko zonga côté ya bat. Hein? Ba okanga be 10 jours ma belle to ma conformer to va il faut pas kanga yango. Pe ko kanga na tina te pas la personnage juridique ko betande ba pasteur wana. On a assez? Tout ce suka wapi? Ndamba ko maseki? Zamba komi. Ndi pasteur mukuna. Mukuna saini. Ye patika te. Mais papa viona la rotika ne so ina so izo continue. Rotika ne. So ina so izo continue. Encore ya vie penda. Toi o ya ye penda so toi. Mais moi que ba message moi sur ba crachat. Regarde yango de. La message que ba crachat, ben di crachat ko. Moi c'est mon tour. Bongo yo pe moi c'est ango. Babi kola munoko. Moi na crachat ka soubelene ma soubela munoko. Fala soubelene ta ma soubela munoko na liso. Akele ba na liso mo ke kufle boni, mai ka soubelinga po to ndim. Tika bloco. So samusi Mike na ndengo tout c'est ça. Là so ko mérite hotel mela. Hotel mela makasi. Hotel mela makasi zawadi anga samba tondimi asango. Ah okani. L'anglais? Zawadi. Au frère quelqu'un mon lasso. On est au sala. On est caté. Anglais ko bimawa. OK? Ça on intimider parce que anglais ko bima danger. On a ça avec vous. D'accord avec l'anglais c'est quoi? OK, azoya. L'occasion. D'accord avec l'anglais maman na ma senga. That Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine.
et le 23 janvier 2022 à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission Zip Zap. Lelo Nonzala. Très point d'interrogation. Na oyambela bino balobi prophète John Ngefa. Na ye penda to komeka ko solo la makambo etali basali na Nzambe. Ba scandale na bakinga. Moi normalement za moi de la femme, il fallait to yamba ba maman Judith Kalanga, to yamba ba maman ebele to solo la na femme sage. Mais actualité à basali na Nzambe eko dominer même musique. Donc nyonso so yo kanate ozomona mutu nyonso na ba so ba moni actualité moko bi te yo zelana nu tozana na dossier à ba pasteur. Donc tozana dossier à ba pasteur et nous sommes obligés à analyser sur yango et tokobanda ko faire défiler kaka ba pasteur ba expliquer biso eza nini na bango. Tokomi na tango asuka. Nzamba komi ko dénoncer bango. Ezanini. Donc voilà, sans plus tarder, je dirais un grand merci na batu nyos tout au bozu occasion ya kolanda émission kitoko boye pe na image kitoko bopé sa merci na Ars derrière la caméra et un grand merci na ba sponsor na ngai ba sponsor na nga o ba sala ka chaîne na nga Saratola TV et puis ba sala nga mongona za bien hein Majabu Gospel et un grand merci pe na Azir pourquoi pas na J Magique Adassa, merci na batunios tout bolinga ngai, maman Gina Amatou Montema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na Tatapo FAP4, un grand merci à toi, un grand merci na papa Diego Milito, un grand merci na maman Amelia Mweba la private de ya Orlando Domingos, ba vrai na groupe WhatsApp na Mobimba, président bébé na maman Nathalie. Un grand merci na Bino, un grand merci na Clara Fikiaou, un grand merci na Dalia Onyema, un grand merci na Pamela Kabeya Edwige Kalala, Sarah Abwele, Eliezer Kanou, papa Edi MK, un grand merci na yo, Sol ya Bambemba, maman Nana Bafana, maman 4R, Rose Bonga, Makiala Kumba, Ozia Masamba, merci na la Chine, merci na Bandekonyos tout, Bozo Landabiso, en direct, donc Montréal, Sorosa même langage nanga, hein, Fungo Labiso vraiment plateau. Na lobi lo sako pasteur John Ngefa Nzambe leki bango nyonso na nguya na makasi lo sako bokulaka kema engele tafe lo sako bokulaka mbila ko botema sanduku bolo sako nyama za ma commune atambo nzela moko lo sako chokolilo nde makambo Danga chokolilo yo kanda libala da chokolilo mona mwete kika boyeko moi le chochote yango de faire makambo pasteur John bonne santé maman soki bozo tout na santé na Congo nous vivons par la grâce de Dieu. Je préfère ceci batuna nzambe baloba vérité hein malgré nzambe yango toyokisi soni malgré nzambe yango totiki mutakala mais na baoyo bazali ko défendre pe nzambe yango na vérité mboko isokufa parce que Dieu m'a dit maman Sarah ozo pesa ngai soni o maninga nakufaka nakufaka komi baluka moye ba enterrer ngai na kene ko c'est quoi. Dieu m'a montré beaucoup. Quand on parle de John Ngefa bato ba yebaka ete
on a le baka parce que nous avons une instruction à Seigneur. Est-ce que nous avons le baka mikolo nyonso? Hein? Nous avons un lobby. Nous par exemple avant tout bande émission na biso. Le président était allé pour la check-in à une hernie discale. Hernie est à battu belé. Ça va battre. Même maman n'a pas Suisse pour pas opérer qui est là. Mais koyo kanaba prophétie bande konangai. Jacques chapitre na yele lopo na ba prophète na ba pasteur. Moi je ne suis pas saint, mais je cherche aussi na banga nzambe moi muke. Nyo sauté mais moi muke. Mais naza mututi. Maman Sarah naza mutu so na lobike non mais banje ba na lolate. Amonaki ba fumangani ya basiti. Bakitaki mais voilà, ça dit quoi? Bon yesu mo ba binga naza mo sant touté. Mo sant azali ka nzambe. Et Romains 3 dit que les personnes n'agissent devant Dieu, c'est le Dieu, mais nous cherchons tout le cas. Nous avons dit internet. Même un peu ce jour, le président Koufaki. Les 16, baba qui a Koufi déjà, les 16, Bakundi, Bazana Morke, Oya Papa Naye, Oana Basani Nzambe. Nzambe à la Kisingai. Mais nous allons où, monsieur? Et tant qu'on a ça que le président n'est pas mort. Oh bazo banga soki balobi loko yo et tout cela et que ça trouble mais bon baki na gagami akufi na coronavirus kagaba apparaître ça dit quoi? Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton projet. Oh toujours les Congolais les scandale ezali scandale maman Sarah scandale qui va défendre le christianisme ezaka yo maman Sarah nanga oyo totelema toza ba santunga na hote totongaka tosekaka totiolaka mais toyebaka makambo te oyo na kosala te nzambe akosepela parce que proverbe 15 verset 3 les yeux d'internet étourdis on azoyoka mama biloko mosu ya nzoto totika okosala nzambe alobaka hein tu sais nini étude ya anthropologie. L'anthropologie c'est étude de l'homme. Moi c'est anthropologie hein. Mama na ko décrit on ndenge ozana mobimbo bi prophétie ce n'est pas prophétie. Mais moi, je baka, mon tasso bela awa, malade de Zandengeni, na repéré Ndengeni, mais il a étudié. L'anthropologie est ali, bah juste baka tradika monene. Malgré corruption la bonne beauté, maman a raison. Oazokosa. Oui, azokosa. C'est l'anthropologie. Mais autozo mona lelo, botika. Na le hotel mais la prophétie na ba prophète. Na mon la prophète. Botika. Ata nzambe ye moko alobaka. Aujourd'hui le président est là. Sony. Qui va vous croire? C'est Sony. Il y a un professeur. Président, mais belé, on a pas YouTube. Na bato, le moment on dit ngote ko sanga hypocrisie parce que on a bien monté YouTube, YouTuber à monene. Au côté kaka bo tout et puis parce que c'est la précision. Bah ça que trois opérations, cœur ouvert. Bino. Donc on a Roberta bino Roberta mon balo okuta na beti yo pona komo na Yesu asa kite na Roberta bango osani na Roberta bango Roberta na plateau na kuta na beti yo parce que trop c'est trop yo ka musu se bimi na nini nzamba yebisaki biso deuxième opération simbité troisième opération à cœur mama basa cœur yango bazo kata nema ngaye mais ce ko bino bovandi vous ne défendez pas l'okuté continue na komo na Yesu quand je vois la Bible, Matthieu 24, 5, Alobi, plusieurs viendra sur mon nom. Hein? Il se doit même les simples. Ce que tu as comme un Zambi Lobini. Et le Kouta Nakati. Hein? Maman Tolembi Piloko. Nga lingi mo so sa émission na ye. On a su yamba bango to loba. Bon, na bonzo to na moni hein, les conversations. So bi comment Zambi Lobini. Les autres suki wapi. Pelengendo na pelengendo. Pelengendo. Ah mais voilà. Mais siko yo zape mosai na nzambe Pasteur John. Ndenge nini yo mosai na nzambe ola tati kando koma koloba ke bokubando bunda na plateau. Exemple nini wana. Ba parlementaire soki bazo défendre mo continent bango soki simbite bitumba. Jean-Marc Abunda bunda na parlement. Abunda. Ah mais voilà. Est-ce que moi ba député Yamdel ba kiti bazo ba manano? Mais pour honneur à Jésus, je peux le faire parce que c'est trop. Ton lobby to ba kiti na bimpondele ka. Mais oui, toi c'est trop. Nga so kuta na yo bibilo ka pa na beto coup de tête. O la li on pas comme na Yesu. Bon zwanga pe Jésus bimsanga. Toi c'est trop. To kende wapi? To tiki bango temps. To tiki temps. Bazo changer te. Bazo ka nzambe lobby. Nzambe ngo lobaka ka mikolo nyos. Maman Sarah, la prophétie la plus excellente c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hein? Alors boy to suka wapi? Lelo to komi wapi? Lelo bibiso basala nzambe. To sambo le ko la kaleso bana mike.
omoni sous-vêtement mokolo soki akosukola na douche soki aye onta abombibo akotia na esika moko kanche mwana moke ata moto atali akokpolololo mawa trop. Nous sommes là, nous défendons le christianisme. Donc on te parce que maman est comme une sonne. Et comment est-ce que la Bible me condition que pasteur aïe, prophète aïe, talande moto. Lelo ta batolère wana. Bato ba banjobiste oyo, ba matoliste oyo. Alors tout le monde na parce que biso mo to bebisi yango. C'est le moment ya ko décourager ba faux prophète wana, ko décourager bato wana pona ko beta bango nde ko beta. C'est parce que film nabi o. Na personne verset biblique. Hébreux 12:7 le bon. Moi na zoba il faut remettre un film na masoko na ye. Mais c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Moi na zoba. Prophète ya zoba. Il faut un film na masoko na ye. Pour mbalasima zongi la ngoti. C'est la parole de Dieu. Yesu. Parce que surtout tiki boy maman. Le jour que na lire mon corps, ezali mawape soni pe passer. Nous ne savons pas. Lelo benanga frère. Lelo benga frère, lelo maman Sarah benga ndeko, keno benga prophète, pasteur, c'est la honte. Et comme il combo ya soni parce que bazali bosso, la Bible c'est moussala. En tout cas na katio maloba, pasteur John, lelo yo tozana ba scandale ezamo ebele na réseaux sociaux na rolinga to simbango point par point. Na robanda na prophète Joël. Tomona rabosara ba prophétie na bino. Ba prophétie au monde to moni l'église délivrance ndeko nyoke bimi muchopi ndika azala kindoki tondimaka mais lelo to ko comprendre que bosa ila na bino mankiona lelo ne boyebi yango bible zo bisabiso Matthieu na kati na Luc 12 verset 3 nzambe abimisi bango polele pe ko misa polele mankiona esilaki mais ba jouer les tatou ba ko misama ki on a les sous oyebi tango yeso ayaki abotama ki akutaki ba magicien akutaki bato soloka akutaki ba bar Jésus mais a continuer ki na vérité na ye tango pe akufi atikaki bango bana ya bana na bango ba initiaka alors ma ko kabola ka tango ya na enlèvement ya église. Alors c'est que nous voyons aussi la prophétie les choses spirituelles ça ne se voit pas l'œil. Dieu est esprit, il opère avec esprit. Satan est aussi esprit, il opère avec esprit. Ce que mon ibilo que bimi molang, mon selekete, on zombo bimi c'est du magie. Oyo ba kamati magie, nyoka bimi, ba ko kote sango na kate. Nga mona mbandaka na mona biloko ebele j'ai l'expérience de ça parce que j'ai vu ba vie na biso ba sala yango na makambo na bango. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans la scandale à souka au Joël la salia. Oh, la Bible, ça sort 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Il y a parmi vous les faux prophètes. Tant que vous avez les faux prophètes, na kati na Bible, vous devez croire ni. Bakamati mbongo mo 15 000 francs. Bapesi na mwana moko. Abima témoin kwa na ndika. Ngai na monaki. Ngai na lieta musapi na lia musapi na job na musapi na buka na ngo lia pona komo na Yesu bozo sakana na Yesu oyo o sakana ngala ba ki avion Yesu matinga avion na ba ko tamona motuka mon père n'était pas riche papa na ba Bernard tola te parce que ba manga ba iseke manga ba Bernard tola ba tu ya mbongo ça na botami na famille là okoli na la ozana mbongo ngala kola na papa na ngai mbongo te OK to koli na kokemba lelo na ta veste bien na mataba avion na la bote c'est Jésus na bosaka na Yesu wana te yo ko bana mwana wana ye aye alobi ya ozali na ndika mama Sara soko lobi ozana ndika na poche ndike ko sala ni benga mwana mbanda na lia momboya na lia ndika na lia mopara yo yebi yango idéologie ozo épicé na lia yango so na ndike ko sala ni ndike ezali yo donc anga so andimi na ndika prophète asol ndike ko sala ko mokote or que nzambe apesi bango Deutéronome 28 verset 28 l'esprit de garement batu na mona sima ote abisanga 15 000 francs pe na zu yango te yango na ndima mezali ndike zate mais ce que suki wa regarde-moi les terres prophéties bande konanga soko moni pasteur prophète choko keri na mutu na ye
akati nini ya Lumumba suspect bakopima na baeglise wana suspect na yeli bango yo soko face à face na kobeta o mabe parce que na kombo ya Yesu so kuta na ngefa boyo ko regretter on a comme même on a ko fina yo parce que pour na Yesu trop c'est trop on dit boso que l'église nzambe wapi boso que l'église nzambe wapi boso même église nzambe boso même yango wapi monsieur on a assez maman bike bato basambele soute te bato babi basambele bato bani ko bima l'église parce que trop c'est trop à cause na bato ba oyo Matthieu 24 c'est 24 enga na yo ki yawa audio mo rebimia wa zo moninga na mobali litoi même oui na yo ki sanga ngo na accès edenga na téléphone voilà on sort na fingi au prophète a fingi raté mais na usana bino mabe prophète azolela bolingo na ye pa moninga na ye mwasi mobali moninga mobali ozolelaka bolingo tika tokobenga mukwege akorepara kabino te mukwege aya kwa président aya sango dia pesanga mukwege po mibali mingi bao babebisi bango barepare ba tokomi wapi mais moi je vais voir le président. Vraiment. Il faut appeler rapidement docteur Mukwege aya l'église hein bakanga l'église ma belle to ma conformer on va il faut bakanga yango pe ko kanga na tina te pa na personnage juridique ko betande ba pasteur wana on a c'est tout suka wapi Nzamba comme Maseki. Nzamba comme Maseki. Moi je t'appelle, tu me réponds pas. J'ai payé mon billet. Talaye. Azon kama kembese, moninga ma kembese. Talaye zoba. Boli misanga. Ezali kanda. Bona ko passo ibena bona Yesu. Na ko passo ibena parce que c'est trop. Yo zo bimsa bato bandika. Yo prophétie na yo. On m'a dit coup d'état président. Prophétie na yo. On m'a dit kuna singezo koya ezo boma bato na mataki kibala te. Prophétie na yo omona kiteke kuna na kata Goma barebe babomi bato na oyo. Oyo prophétie ka bandika donc en hôtel na moni bokangi bino. Hein, vous serez sévèrement jugé par le tribunal de Dieu. Et fin na bino hein et souki. Yo kata mbebwe tela. Quand tu ne fais pas, oui, je vais enlever votre téléphone. Oh, quand tu as sonné, tu as monné dans le wana. Hein? Tu as remettre le wapi. Et c'est gagné. Pour y n'a pas de Zambé, pour te bango, l'abomination Matthieu 24, verset 15, au prophète Daniel Lobaki. Yango maman Sarah, moteur à double signe. Alors on a break ni balé. À côté ya bato eloko nini po ye morazo le na moninga mobali sika moninga mobali sigoyo makembe sa kobeta ngwa na esika nini fumangani mokwenga zo ya tonga bango mokwenga foto benga mokwenga ya tonga bango parce que ça ne va pas mokwenga suka kala kuna kivuti faya parce que bébé passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est... Si président soit chrétien, président n'a pas d'abord Bimisanga. Mais ça ne va pas, j'ai un cœur na mobali. Et puis, aux autres, prophète, na bino moro bande kunanga. Tozo kendele wapi. Na tinele taxi. Na suka na biso ke simbite, tu es avec ta femme. Mais azana mwasi na ye azana na. Abi ya izaki azu avion. Azmoninga azipenda avion tia ekotala yo.
azwi pa hotel pembeni na ndako na yo à chaque fois zobenga ye azokosa ye kaka et pourtant ye ayaki po babongisa makamba bolingo na bango soit akomeli na tongo bonjour chérie ya ebiseka oh je suis occupé avec ma femme. Mais maman Sarah, c'est l'abomination. Matthieu 24 verset 15 au Daniel Lobaki. Tant que tu fais bien na Kinshasa, ba pasteur homosexuel bazé belé. C'est plein hein, aux hommes on plein ba double signe. Plein donc aux hommes on bangwa wa. Hein? Au moni pasteur. Choko. Kelly na mutu. Lumumba. So moi Lumumba te, oyo amitia azobete so quand tu me vois, Jésus est là. Bango wana. Matthieu 7:16. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Mon Dieu, soit disons prophètes. Bandimi batondi kuna. Et bandimi, mais oui, ça peut machine à bango benga bango. Biso to na vérité to bandimi belete. Eh maman, la vérité ko zo bandimi belete, na ko banga nzambe ko zo bandimi belete. Mais moi nga sepelaka. Na za na 2 3 4 5. Na ta mona vérité pour via internet za na ngai. Na za ba millions pena no kufa na moto na gain. La Bible est trop claire. Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert de ce qui ne sert pas. Prophétie ko sa batute. Prophétie ko sa monta boko nya likolote. Prophétie la biloko misato. Consoler, édifier et exhorter. Et si hein? Et la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Bato batu ba magie, ba franc-maçon, ba illuminati, ba koti na kati. Tant oya zali homosexuel, azali bisexualité, o pena mabe. Oh fumangane kufa penza ko kufa ilala. Ah obi. Ona. Fumangane pena kufa ko kufa pende lala au mois bisexuel. Ya so boti ça, yé pe bazo sala. Do yé pena fumangane. Et kufa penda pas. Ouais, ça va boy. J'ai pris le tête tout près de toi. Ce que plus près de toi ça l'ami. Maman bina biso le romongo hein. Ngai ndé prophète à papa Wemba. Je me souviens na papa Wemba ndako, question de réponse en paix. Tokoti makambo ya ba PD. Ah, tokoti makambo ba PD. Abi Mouzé, je lui ai posé la question Mouzé. Est-ce que ndenge nzambe asali mwasi? Moi c'est loko elengi. Moi c'est loko ya ko consoler. Moi c'est loko ya ko consoler mutu. Moi c'est me so di le boko ne kaka atia kaka boyeko. Ataka na yo eza puissance. Moi si ana makambo moko soko moni nzambe asala ye azali créature moko merveilleuse. Mais sikoyo na mwasi na mobali ou balanda mobali. Na ebise Mouzé, tu peux me dire la vérité? Nana leki na kitoko boyoka. Et Mouzé m'a dit la femme restera toujours la femme. Voilà. Gloire et l'honneur revient à Dieu. Abi mwasi akotika la kaka mwasi. C'est ça que papa m'a dit. Hein? Dans la Bible, mais pourquoi les gens qui cherchent il m'a répondu, ce sont les occultistes, ce sont les charlatans. Oyo, bakene pas nganga, na ba magie, ba pesa bango condition. Yo, il faut qu'à mobile. Et ce que je moi si, pour baby ça y est, il faut les cas côté nzongo nene auto bengi yango musomba. Comment on a musomba? Il faut les cas, c'est lui qui m'a dit ça. Soit les qui vivons, il faut les cas dans zela wana. Bino basi. Mobala yei. Oh je t'aime. Et puis attention na mibali papa saka bateau busy awa. Oh chérie moi je t'aime. Azim bon limo na yo et kemi me sur là. Botala moi so sima mikolo. C'est zoba. C'est le rôle des prophètes ba aider le peuple nzambe. Hein maman, mingi ba zoba bizuya ya elongi. Et soko tali 2. Na kote la bino likambo. OK na mobile na kati hotel. Bo lali bo vandi bo saka na bino, yo ka mobile ko bisa yo. Non, il ne faut pas toucher moi même je peux te suivre. Tango essuyer yo. Papier wana botali sa obwaka yango te akashi yango. Akosa nangoni, il te prend tout. Hein? C'est ça, maintenant les prophètes de Mobo Sala Bandika. Bon, tu as ban na nzambe bo sunga bango. Bo sunga bango bazoya parce que internet la ki télévision na biso. Moteur 500 mégas na ya zotal. 100 mégas na zotal yango. To sunga yango, ban ebeli na biso ba biba pona nini ba pratique wana. Moi ça suye yango, a suye yango abwaki na papier o basaka wana.
mais bato basala na botel bacommissionnaire baye kozwa biloko na bakoteka bamagicien o libota te kobala te obandi bafilion bamion banyonso opération oki okufa à cause ozwaki nzoto na otiki yango wana kamata yango tia yango na saki na yo kende kobwaka na lien nkoni est-ce que bosalaka yango lokola bapapa oyo bazosala na makambo oyo bazosunga bana na nzambeni alors tout oyo basalaka biloko wana surtout yo mwasi kolinga kote wana te oyebi mayele nini aye te et puis deux batie vageline mais via lakisa biso soy na vageline elekini vageline balakisi biso soy po mikolo towana balakisa biso soy vageline 3000 soy ofele siko batalingini bien moko na lakisa biso suka ndenge siko bato na vageline ezali baproduit chimique est-ce que une conséquence ya vageline kotia na nzoto ya moto plusieurs fois bino basi emibale mama ozana eloko nzambe apesa ya kitoko wana kolinga otia suko te mosupu na nini et puis pede même aza munene ndenge nyonso soko simbi eboka nzoto neka mipende makasi kwa mbombo okanini mbombo kwanga makasi bibendeka na mbandaka mokuruta panzi mbombo te mais mwana mwasi mena aza muke nzoto mike boye soko simbika kaka nini mwete ozomona keloko nzambe asali yango moto akokisa yango te lelo tokomi envers ntango baprofete bango bakomi na biloko oyo na bapaster ke dironu tokoloba nini tokomi wapi bobunda kaka te makofi na bimponda sikoyo bosangisaka biso na bandi kozwa epende ibora wana nazokumba kiti otukuna likolo epuis biloko wana so basoda bayi tokosamba nga na kosamba na part na nzambe et je vais dire au magistrat nayebi na beti oui mais boyeba juge suprême c'est qui Jésus napesi ye mokanda na nzambe nalobi 1 Corinthiens chapitre 13 wana pe kobeta opesi suna wana opesa magistrat nalobi les juges sont les ministres de Dieu. J'ai défendu le christianisme à cause de biloko wana mama ba changer namoni ndeko moko kufa na kati ya bumbu prophète Seda oya bandaki ko timula mabele kokota kuna chu namoni akufi bakoti na morke mutapoli Seda bimisi babani ko beta ye mabanga première fois natala ebembe ya moto peuple zo beta mabanga Seda kene mabanga bo bazo beta ye po balabi trop c'est trop tokosuka wapi tokokende wapi ma maison peut s'en sonner. Je marque même les mots. Pasteur, et comme on l'a ndoki. Prophète muibi, prophète magicien. Mais c'est quoi qu'est-ce que parce que ni moya kamora fin ça ba ya yoso. Nazaka na kata ba pasteur les l'autre comme on a que na ebité ndenge basala cher, basala église. Est-ce que cher est allié yama solo to lié à rendre ba compte na batu. Maman, au pesinga motu na bien. Église est allée sacrée. Voilà. La 4 églises, la moto, elle a 3 facteurs dans ma PC, le col à 6. Na nzoto, moto, elle a corps, âme et esprit. Alors, les sous-sous, nous avons la 4 moto PC, sagesse, science, intelligence. Voilà. 6 facteurs dans la moto. La chair, tozali na parvi. Oye bato tout ndenge bazali banda bakosala lié saint esika bandi bavanda okama le manzambe très saint esika sacrificateur azalaka ezali strictement interdit la parole de Dieu que bon a compte à rendre na bino bo ko tsango na lié très saint ezali ko bozo ko profaner Saint-Esprit soki bozali na makambo na bino Bible pesi biso nzela Matthieu 18:15 à 20 benga moninga bosulula soki simbite mi bali misato soki misato simbite boke na justice yo sali nano yango te alors côté ya bato na Nzambe Poutine yo azoya 3e guerre mondiale ezo ya Bible na Apocalypse 13 verset 17 à 19 tolenga la bana Nzambe okomi ko loba makambo ya mokilo eza na nini na bino te parce bazo la break bazo la break mwasi atongaka mboka te ebele basi bazali awa si manango bana Nzambe komi ko lobani toza siko wapi déjà c'est l'abomination et où y a bino makambo bosila nango kuna non na liloba na Nzambe et puis il faut un homme de Dieu il faut azana bolingo pe na pardon quel que soit le kambo ezali il faut pardonner il faut za bolingo Bible sur ce proverbe 10 verset 12 ni
La haine excite les querelles. Parce que la haine, c'est le produit de la sorcellerie. Et l'amour couvre toutes les fautes. Yes, tout ça, ma bête, to fingi, to bêti, to bomisi. Mais pourquoi tout ça l'amour? Et quand nous prenons la Bible, Bible, et alors, Philippiens chapitre 2, verset 17 à 18. Soyez les imitateurs de Christ. Yesu bani ko finga nzambe tinda bakake boma bango baliyo ba mabita de papa limbisa bango basalaki ba yebakite. Ça dit quoi? To bizali ba benga mité. Parce que l'église lelo ezali ko la boutique, ezali ko la magasin, ezali ko l'entreprise. Tango Sonia lobby, église yango na ici la raté. Na biso to pesa bango ngone ici la raté na musulman. Tango lobby église ni ici la. Ya Sonia ici la raté na lelo na musulman tonga ka tonga tete ka Yesu akoya kuta ngo ndingo wa. Pona même mbongo le ka ba to pesa mbongo te ba lembati. Na biso beto pesa bambongo na ba catholique ba pesa bambongo esi la yango abenga comme yango ni amphithéâtre bino bo saka na amphithéâtre kombo amphithéâtre ola ba sango ba pesa mbongo esi la raté mama ça dit quoi tant bazo lo baké société ngo ezate siko qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est l'escroquerie dans la carte église c'est ça c'est la vraie escroquerie ouais petit nado santa toi na parole action et tango pasteur Sonia Zolo alors entreprise moko na mokili eleki église ezate na mbongo ça dit quoi cop na bino bosala yango wana mama na copie gender ya grave pika boy nazo ebisa yote ba voler wana ozomona yango mama sala biso tozwi ngolo wana te ngai so pesi ngai franc so micro moto apamboli nga na maloba na nga na sungi église na nga mabonzeko makata ya 10 000 te 5 000 te mais après église na dépensaka à peu près ba 50 ba 100 dollars na bikaka na bato nzambe atikaka bana na ete na kozwa magite pour ça biloko na ça dit quoi escroquerie pas prophétie à lokuta miyibi oyo batondi awa surtout et pas na bina limité depuis sendo 19 ans ata prophète mo pasteur mo gazade yo pokoti na kopango ba sendo depuis na kota kana te mama ngai na banga kanzambe to sui bango tu ba Moïse ba na yakina mawa nazongi na sengo olakisi ya minene ono de keke sanga batwana mama moto osangisa keke na kati non kombo ya Jésus osangisa kati na bango ola na Marcelo na bilobalo Marcelo ne suka na bilobalo brésilien zonga mboka na yo infiltré congolais pe Marcelo congolais mutombo nani yawana nde nzambe na bango abimisaka ngolo pena na nzoto ya mwasi alati jean ati sous-vêtement allez ngolo wana atoboli caleçon atoboli protection atoboli jean mais abimike akwe azana nzambe nde koze 4 6 frère njombo abima na nzoto ya mwasi pena basendo zokite tongolaki moningo mosusu wana abete kota deuxième sim na mwana ndeko mosusu azokaki tokobengi na papa na ya akorepare mama na ndenge azokoya ndenge nini bovandi na bisika ya boye mama magie ezosala mosala kindoki ezosala mosala na kati église ya nzambe bana nzambe tala ba vraie église lelo oyo bazali 10 15 20 et 30 bapasteur basimbi eloko te bapasteur bakotuna eloko te nabi 10 15 20 et 30 50 basimbi eloko te pasteur John bokoma koenregistre bato bapasteur bokoma na bamatière bokoma na ba 5 flash tolandai pasteur Moïse alobaki na prédication na ye moko place oyo yaki orendre bacompte na ye abeteli biso lisolo ya bapreuve oyo aza nango 5 flash moko mibaye na poto misato awa oyo ya kobimisa bapreuve wana bato bayeba bapasteur oyo balukaki bacombattre ye na makamba Eliane. Est-ce que vous êtes d'accord na ye? Non, omoni Exode 27 tu ne portais pas les faux témoignages avec ton projet. Ça dit quoi? Ba Moïse ba modèle te. Okay. Bana loko ya kolobela bato ezate. Pe bato basambu se église na. Ba Moïse wana. Mike ndelo bilobi awa. Oyo ka kilikambo Eliane awa. Mama soki alobi boy. Moïse abanga nzambe Bible yango. Soki abete Eliane makembe sete. Soki amosali na nzambe asimba ka che. Defi yango wana. Asimba Bible atombola soki abeta Eliane makembe sete mbala moto. Please bandana na kombe de non. Non, il faut la vérité. Ce qu'on a des preuves, bah utiliser que Eliane. Eliane n'est pas là qui joue. Moïse aimait Eliane. Eliane aussi aimait Moïse. Moi, on a moins na kati ya flash musu bande wa. Eliane azo chocolat qui il est tenu
alors ça Moïse a mis bébé ya komela bébé ata biso mikoto ba bébé ya komela alors ça fumangani yango nazomona Moïse ngai miso na baza modèle te même ana 1000 flash ba kondimela ete oyoki ba kondimela bango te bango bata comme cette église na mo potu boye église quoi na mo potu ba Moïse ba na kati on n'a pas peur de personne to défendre Yesu mama tango to kufaka moto moko akena kata na bagi boye oyoki ata souvenir na tibo verni okende nango te tokenda na chaussette to bota na mutakala mais tozonga na bilamba chaussure za kate to iba ete nini Hébreux 4 3 biso tozonga mutakala liboso na Nzambe to banga Nzambe Somme 111 verset 11 la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse tango tozo banga Nzambe tellement kama lokuta azala be presse ba pasteur te la charité bien ordonnée commence par soi-même bizaleli na ye za dignité asimba bana nanzanye po ate ya bango voilà Moïse a dignité et on n'a pas de Elian azawana ça que a dignité parce que il a $100,000 pour l'année pourquoi bon malika moi aka mon on $100,000 bon on a dit pe Elian yo Elian na mosali na Nzambe Somme 105 verset 15 ne touchez pas mes ouais ne faites pas mal à mes ouais Elian Moïse a le côté au caleçon yo mo longole caleçon na yo Moïse a violé qui était pour l'équipe 20 ans et koko chinje Eliane na landi yo osoloba maje pas lobi yango j'ai dénoncé ça pour sauver l'église sauver l'église pour sauver l'église yo Eliane otoboli Yesu li Congo na motema osalaki yango na l'amiable était pour nani. Pourquoi tu n'as pas fait ça au Kamati de Soso Matthieu 18 verset 15 à 16 pour te sauver Bolumanda. Eliane Mbi aux abos modèle. Joseph a bali Marie vierge. Sans jobiste, sans likikiste. Sans jobiste, sans makembiste. Mais Joseph a surtout kaboya va na mwasi ya mona zemi. Oh menga na mwasi na ngai yao azui zemi wapi lakini ngai banjelu Joseph pensait comme un bel homme pour être na mobeko na Israël na exode lobby impudicité nandako libala faut ba boma yo na mwasi na mwana wana alobi non nakoi ko toucher makila ya bébé ta innocent nako toucher te Marie quand même avandaki na ngai ata na beti njobite mais quand même alambela kingai na luka na mayele na protéger na bimisa malembe akenda voilà les exemples à suivre mais attends je sais pas quand ça va mon Angela bimela bi Joseph ko bangate njobie yo te panza on t'a touché Marie te Marie ne kaza zali vierge batela mwana Messie azawana ya ko sauver humanité tant voilà Joseph a dit moi Sinaï regarde les bons exemples on est bon na télévision on finga le cas ba yo ba Francis Kalombo ba koti aibe bandena sukate ba yei ba kesi marango chokoli lo mokonzi bakangi monoko pour sauver église nani chokoli lo mokonzi kangi monoko mbanga pa sikoyo intérêt na j'ai fait dénoncer ça pour sauver l'église bino ba sakana Nzambe bon comme le temps on Nzambe azobimisa bino mama bazamba modèle te Tolanda le seul c'est Jésus mais c'est eux qui ont détruit l'église de Dieu et mais biso de côté de makati nango ou la Bible dit la 4 na mokana na Jacques chapitre 5 verset 7 résister au diable il faudra loin de vous. Merci beaucoup pasteur John to comme vraiment rechuté mais dans un dossier mon qu'on a réseaux sociaux ils ont circulé sur les champs dossier à sœur Nabiso Zawadi ou azali bongo chantre de l'Éternel et puis na pasteur Mike Kalambai. Alors na kobandana côté na biso basi comment na mwasi ya libala koleka na média ko dénoncer pe kondima ki asalaki ekobo kotangela biso na ba pratique nyonso o bango basalaki masaka na kati ndako ya libala na ebite analyse nini ko sala na mwasi wana Zawadi na ko lobela ko moko mama na kena Zawadi simana suka na Mike frère Mike na ibe pasteur te na ibe pasteur ba to cha wa pasteur na ibe bango te ona ba pasteur te Zawadi to landi ngai moko na landi ba video na yo
et puis bato batindelaki ngai ce sont les pasteurs bazalaki na Canada yo mulobeli ya peuple église a touché le cas au sauvé église ya Nzambe parce que ata biso tolobi bakoyoka biso te. Zawadi, Galates 5 verset 19 elobi les œuvres de la chair sont manifestées: impudicité, impureté, la magie, idolâtrie, les querelles, la jalousie. Ceux qui commettent les telles choses n'iront point dans le royaume des cieux. Et dans la Mike, et dans la Moïse, et dans la Eliane, et dans la Zawadi, bakokota bokonzi na Nzambe te, bazosa mosala ya moboleya. Pe moboleya boti mopoto. Pourquoi na zolo babo? Oyebi Zawadi, ce que tu as fait là, tu as poignardé Jésus. Vous avez battu pardon, pardon. Mais Jésus a limbisaki Judas d'Iscariote. Jésus n'a pas pardonné Judas d'Iscariote, a pardonné mon crime à Judas d'Iscariote. Quand il y a un kinga, le bon moi sabota yote. Judas d'Iscariote, c'est la malédiction. Bolumbo ya moto na Nzambe. Biso batindi biso to sambisa basai na Nzambe te na Romains 14 verset 4 qui est dit: de juger mon serviteur, s'il tombe, s'il regarde, c'est son maître, car son maître a le pouvoir de lui affermir. Merci Zawadi. Mais Bible tindi biso na maman Sarah na ngai na maman Sarah na ba journaliste nyonso na Ephésiens 5 verset 11 condamner les œuvres des ténèbres du diable. On doit les condamner. Tu juges bango te maman. Mais tu os condamné les actes criminels, ba pasteur bazali ba terroriste spirituel et diabolique. Zawadi. Zawadi na yo kina intervention na yo mayele ya poloso oyebi lingala bien ozoko saso l'anglais là qui n'a pas bana mi balé na poto na Suisse bijou ngefa bana 10 ans 7 ans balobaka lingala très bien ouais bateke bana na poto na poto pe yo mokolo bon Zawadi. Jean 8, 44, le père de diable, c'est mensonge. Oui, Mike a quoi, a sali, oui, a zamoto. Dans quoi t'es la Mike? Abenga Nandimi. Nangla ngosolo ba, quoi, tu sois anglais, tu n'as pas anglais. Speak English, yes, where are you? Where come. Oh, en anglais, ouais. Parce que la bonne anglais. Ah? Hey. Anglais no yang wa. You speak? Yes, how are you? How are you come? On comment expliquer? Mike. Awakaka. Borit. Chota. Deuxième ici. Che. Goro Bolit. Zawadi. C'est quoi le bien ça comme ça bateau? Zawadi. Abimition makila Zawadi. Est-ce que Mike olobi tango komi na ndako Mike atindi yo okende kosukola bon okepe na volonté na na Zawadi abongisela nzela ozongi osukoli pe mino oye kolala Mike atindaki yo nani alongolaki yo kaleso Mike to yo moko kaleso tango bandaki makembe sene ba makiki na bino ondimaki yango mpona ni kosambusa moto na Nzambe boye. On dit bien par volonté. On dit bien par volonté. Lokola batata na biso wana bana ba pratique na bango ba bebisaka bato na ba mvutema na bango ndake côté à deuxième ici. À deuxième ici ninga panza ki omubimba na moni ba film yango mawatro. Yango il faut mokwega ya abanda kokanga mo madusu yango peso mwana. Mais est-ce que vous assurez dans ma vidéo ils ont circulé sur les réseaux sociaux ils a pasteur? Non, c'est Mike. C'est Mike qui na Nathalie Ngo bien. C'est pasteur Mike. C'est lui mais na koloba na Mike Boye. Pour le moment tika côté. So que les catholiques maman protestant ba ko discommunier yo. Parce que ba acte ndenge wana ezali ba acte d'abomination. Et puis na Zawadi na Mike basali be kobo c'est une femme mariée.
na kata constitution ya biso bana condamnation il y a 5 ans à 10 ans mais 20 ans de prison. Et comment mobali ya zawadi andi malimbisa mwasi facile motalimbisa moto ezala mwasi mais mobali te akobomona pongi. Non mais yango na otu na est-ce que ça cirque vidéo wana ezali parce que ngana na batu azana ba ex na aza pe na vie na ye o batu ba yebi mais azana batu penza babike wana yete makolo wana ya yete nécessairement oya liboso azo ganga azo lela ezaki zawadi teza pe zawadi te oya mibale kotala ye mema qui a fait les asali yango moi ça ngolo ba pamba te yoka to on peut accepter moi c'est à lobby mais on n'a pas de preuves ba vidéo nyos tezo le kawana ya mitakala ya ba rapport sexuel eza bango mbalete parce que zawadi a confirmé ça même na live ne que vidéo ya mutakala na ya yena yanga ezate ce qui est vrai to salaki na nzela ya fumangani mais so basala nzela ya fumangani mais les épreuves non eza bango te les épreuves eza que batu oyo balingaka kopelisa makambu moto musana bango neti bayokaki likamba fumangani bake koluka na ba film porno ko capture mais nous condamnons ça mais nous condamnons ça oui on condamne ya mbala otu na ka pona ba vidéo est-ce que ezaye mais acte loka moi c'est andimaki ke basalaki yango pour moi c'est avouer ke basalaki yango avant moi si avouer yango tango ebisaki mobali na ye mobala limbisi facilement pourquoi ayebi eza copine na bango voilà eza copine na bango mobali pe amabe motokola nga ka nengo le baito na kisasa wapi oko mata ko ma oya ndako te soko mina na boma et puis basali yango 3 fois basali yo 3 fois ngo ba fumangani kana fumangana mvutaki non eza copine na bango balia bala tout cela mais acte salemi parce que acte salemi parce que moi ça ko le ba makam parce que moi ça c'est répétition hein zao soko le ba to tiens misapi mais biso za ba africain to mindelete soni bati wa ça dit quoi ils a dit na ye zawadi na mobali na ye ezali copine on a pas envoyé des diables ozomona Mike Azaki prudente lokola Matthieu 10 verset 15 en 7 le était soyez prudents comme les serpents alors Mike Azaki prudente alandi pembe wana donc a craqué yango et botelier bosambolu pe mawa pe passe mingi le son Mike a raté AVC azaki na kati hôpital parce que et touché mingi muta s'en foutait sembi pombi ya salaka mbi ya salaka la te koko chindilité azakuna Mike a supporté te betie mamoko Mike a supporté te pombi ende koko chindi etali bino mais Mike a supporté te et puis Mike et là Mike go sala répétence sincère à senga mokili pardon. Et mais on a pardon quand même. Voilà oui so que kokite abenga biso to kolobela ye bolimbisa ye azali moto azali ime mais atika makambo ya double sim ça c'est l'abomination ezali malamu te za ba pratique nango basala kana basi na mibali basala mibali basi mibali alors ezali malamu te na corps de Christ ezali malamu te toujours la sabatoni ce que bano ya biso maman comme na internet er nyonso ba ibi makambo tuko ba maman na bano papa na bango ce que toujours la sabango nini pasteur asalaki yepe Marcelo atika bilobalo so moni pasteur mandefu koto noir koto pembe suspect mais moto lo baki nani Mike na nani Marcelo non tant lo baki la sodomie tu peux faire la sodomie même avec ta femme de la maison qui a parlé ça OK mais c'est Marcelo Mike la nini Marcelo mais bien besoin de Marcelo c'est très grave et puis lobby yango pour la prédication donc pasteur Mike alandi na prédication c'est comme ça ba zoki sarata yenda meka ba zoki si bato akota boloko pour sang et bini makila déjà il na péninsable la loi ozomona quand un pasteur ola liboso ya ciel il faut malobano ba loko nini yokolobele na bana nsambe quand lui parle non ça n'est pas grave même ta femme de la maison yandimi si même mususu kuna eleki si mususu na kitoko mama eloko nzambe asala ya moi c'est suka o eleki yango ezate OK o kuna zo forcer yango moni mibali bazozwa ba hémorroïde bazozwa ba maladie nini quoi bazo prostate à cause nango bino pe basi bitia tia na bino na makambo na bino bazozwa ba cancer et virus ozomona ba cancer et virus o tanga nini na ba vageline wa
na biloko bazotiela kati na bino ezali l'abomination, c'est l'abomination. Ça dit quoi? Maman saranga na yo to mibatela parce que mabe ezali. Et puis na pesi na bino ba pasteur na ba frère bobali na noté parce que mokili to pesi bino nzela te parce que ko bobali mwasa bato te ko beta makembe te fumangani te soki nzoto ezwi yo ndeko na ngai bokei na hotel suko bokokeni kamata telefone ya mama no ya yo bobomi yango bokangi yango na liputa monene botia na sia mbeto parce que confiance ezali lisusu te. Il n'y a pas de confiance. Confiance dans les sociétés. Zoua bokanga yango bino tumi bale. Talo ayo bang 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 bang. Tala elongi na ye. Soka na bouton moko boye te kongenga caméra mama longola ngo to kanga na sa il puta. Soki bosili si makambo wana bozi bosilani il n'y a pas les preuves. Zawadi alobi boy. Mbale bosoma ka sala ki azaki na be preuve te. Soki amaye ko loba motako ndimango azate akei. C'est Jacques chapitre 5 verset 15 à 16. Cette intelligence ne vient point si très haut. Il est charnel, il est terrestre et diabolique. Diable à côté katina. Mike a message kaka moboli na ngai. On a salaka mikolo tunde na salaka orke a piéger on se soulager. Orke a placer biloko na ekuna makamoto zo mona. Elo Mike otobengi yango na 4 na mokanda na Hébreu 4:3 bolumbu ya Mike bimeli banda. Siko na lobi na yo. Quand que Mike prêche na imo tapese pasteur te. Siko moni biso mibali mama. Soki na lingi yo mama Sara na komona bilambo latite. Miso na ngai eza bareo X. Ekolanda tina kati na yo. Na moni mibali bazao. Faut dire la vérité. Hein? Au moins mbali moso le kamwa moso le kabou. Et azoli amino bwe. Mais moi on s'en dit bilambati. Azoli amino. OK yo la ti bilambo. Ya zo mona bilamba na hotel mama. Réo X est pénétré tikuna. Ya zo mona le katina yo. Alors c'est très dangereux, c'est très dangereux. Biso basai na Nzambe, bino ba ser en Christ, ba frère en Christ, ezali nde Satan a quitté na Congo. Satan a continué na l'église ya Congo, église de réveil, ba Nzambe, ba commerçant oyo. OK? Ba komi na suka, hein? Ba commerçant Nzambe akoboma bango, akojuger bango na Romains 14 verset 10. Jugement dans Nzambe ezali yango Nzambe trop c'est trop il faut bimisa ngo polele babandi misala okala mama ezali lote babandi misala okala ba mère église wana bakabatanga na bonta ba sœur wana ba basi na bango na mabala te basilana na bango bambongo ya bambali na bango ya mbongo ndi ba pesa ba passer. Alors Nzambe alobi non trop c'est trop de ce qui wa église baby soni et côté na poto mais ba courager. Oui, toko sele makambo c'est bien. Oui, toko sele yani makambo c'est bien. Vérité zade. Des vérités zade. Ah, vérité zade. Donc voilà, merci Pasteur John Tokomi na suka émission na biso. Comment on a Pasteur Mike apostaki que ma place nous tu ya bandai ko travailler pour na musala Nzambe. Désormais au travailler à souster à côté pendant ba prière comme Nzambe Nzamba limbisae Nzamba délivrer mama bakenda loba ki kolela ya serpent natiki voilà na bakenda aloba idi aloba natiki kaka mayela ngo bango na koyemba te na côté à tête ce sont na katisuki makambo nyonso ala tapesa ki nani mbanda donde ba saki na limbando lati te maloba na bango maloba ya ba serpent. Moto mama oyebi abe oteya ba yoka na ibisa ate ya nini aza moyembi oya comme c'est ayemba pete avanda to la tina na ite na majabu pe ba bengani mayeza bengani ete majabu ezali structure moko bo décourager bato bazo pesa ba talent na carte église ya Nzambe te babi baba sataniste non sataniste mbi alobi bango baba sataniste tango ba pesa mbi voiture ba pesa ndako bandi lopango biloko to baba sataniste te. Botongo ba sataniste osani zwa biloko ba satana zonza bango yoko kanga na woso betela bango ne tsadi quoi bato apelenge ndu ya lokuta azongi sa biloko majabu zongi sa biloko majabu bone biloko boko tozolemba biloko lemba bone ngomone la bato bozombuye ka bana Nzambe ko bikili poni majabu sataniste oui bana bakisi oui mais tata ba pesa le pango ba pesa ba voiture ba mbongo ba meblenda ko yo Afrique du Sud ba Satan te lelo bobe ba na bango ba Satan mais zongi sa biloko ya Satan hein ça dit quoi
ba témoignage mabe to boyango mama majabu ezali structure ya bana nzambe couple majabu na yoka mokolo moko to mbeli bango tanzembo te lokumu na nzambe mais ezali plateforme mo to soutenir yango hein ezala Mike ezala tata oyo tata munene oyo mbiye ko tata munene soko mona moto moko ya malamu azali te majabu pe ba nzambe te basaki ba shona bango bakutai na bato ya mabe ala babenga na bango nyonso babenga na bango parce que Bible zo ebisa biso 2 Chroniques chapitre 6 verset 14 à 14 à 15 il n'y a pas la relation de ténèbres et la lumière tant que bango ba kombini na ténèbres boye 17 alobini c'est séparé vous dit le Seigneur bakende bakenda publicité ya bien na ndenge ya bien majaba sai bango mabete majaba initié bango te pasteur mosu na majaba sai makambo mabe wana babengani mais voilà cette fois-ci biso to koloba na majaba ete asala choix ya malamu parce que le kumu na nzambe kende liboso bango bana biso bazo imba kitoko bazo kende kitoko le kumu na nzambe et na mabe il faut appuyer loko wana on va les appuyer. Mais bon, ça ko décourager bango pe bazo finga mama bako finga mate parce que bakutaki tata majabu na bozo bate mama majabu na bozo bate. OK, bango ba bisi mbongo na bango ezali lokola offrande ba pesi na nzambe, lokumu na nzambe kende où est le mal. Ba charlatan na bandoki ba kobiste ba makikiste ba njobiste. Batondi wana ezali Jean 10:10 le volet vient pour développer gauche pour détruire et Kosimbate nous appuyons majabu jusqu'à la fin to ko bon drapeau na bango basala choix ya malamu eke innocent bima ce que na vota comme innocent le grand star lelo innocent grand star vota comme ya mokili siko tout bisi ba star na biso église mabe ezali wapi tema mabe omoni bino olabe yele santal yande kundo boko kase ba na posango ba boko bolo lolo oyoki boko bolo lolo majaba la ngoma bete to kondima ete azongi na mosala po ba talent et bima donc ça là to détruit et loko ils ont ça valeur et loko ensemble bete vous d'accord hein maman Olive ya kate mama nyakero ya kate ni maman Olive mabayaki na majabu na majabu bayaki pona ni bango toujours ni la chrétien qu'est dit la Bible Philippiens chapitre 2 verset 10 tout genou fléchi devant le Seigneur ba comme si ndambe où est le mal mabe majabu yango wapi bodo sabila kwa majabu sango na Mike kalama zo kende ko bimso ndako majabu bijo sabila kwa majabu Yesu bazo sabila kwa majabu bazo parce que bozo kosa bato na bana nzambe on s'en fout de vous na tiki ko yim papa des mois belé ko mona dia bandi suko zonga côté ya bato pas ouvrier bato mbalo Bible bina biso Ephésiens 5 verset 14 toi qui dois rêver mais balandi pasteur mukuna ça il patikate mais papa viona la rotika ne so ina so izo continuer rotika ne so ina so izo continuer encore ya vie penda toi o ya penda so toi mais moi ba message moi sur ba crachat regarde yango de la message ba crachat ben di crachat ko moi c'est bongo yo pe moi c'est ango babi ko la munoko moi na crachat ka subele ma subala munoko fala subele ta ma subala munoko na liso akele ba na liso mo ko kufi boni Mike subele nga poto ndim et kobo le ka Mike ta ça crachat lo baki kobo na be kobis la mawa mingi na mibali na bango soit disons passer na moi c'est abona OK azo ya funda Mike ya mais oui ayo pesa plainte ya pas ya Mike maman tika biloko wana so samusi Mike na ndenge tout c'est ça là so ko mérite hotel melo makasi zawadi yango samba tondimi asamba ayo kani anglais zawadi frère quelqu'un mon lasso on est au sala on nekate anglais ko bimawa OK so on intimider parce anglais ko bima danger on a si avec vous d'accord avec l'anglais c'est quoi OK azoya l'occasion avec l'anglais maman na ba sengle fontaine anglais on peut ngana ba bisa quelqu'un akiko fait yondumba tika ko sa mosala na nzambe tolembi yango on a se anyoko lié à sambusié so ina ki akufi siko ya ko zoela koni c'est ça et puis Bible zo ba pour terminer maman Sarah na katina mokana Matthieu 16 verset 25 et 26 à quoi sert un nombre de caractères tout le monde se perd dans son âme vraiment après ça il manque 15 000 1500 15 000 ba 15 000 on peut ça rester bisodé bisopindo mais basenga bazong c'est là boyaki nani basenga bazong sambongo wana
mobali na boyaka bite batika kaka babomba sekrango ele kaka siko bakobomba secret c'est bimi mobali na puye mwasi po avant moi solo babiloko wana et otaki pa nani mobali hein baza balou féroce la viscerte c'est là où je termine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Pasteur John Ngefa to comme na suka na invité ba dédicace ya te na okikanda ah okikanda na prophète mais ke baba pasteur musupe ba makasi mona ka boy ba signer pena ke komba bo bandi obunda mama na obunda na angelo na nzambe obaluki okine moiza lobaki ngai mwana ya matete siko mwana matete edingwa sila siko matete ya nini mais siko aleki bana kaluka siko aleki bana oyo na kote ya ngiringa benga mboka yango nini ya bana matete ba yanke c'est-à-dire bopeta na makofi susute maselo pa mwana brésilien maselo ka brésilien ya congolais duka suba brésilien ba côté na carte d'infiltration donc somo baza on belia wa bo gagner ba rwandais ba toni ba pasteur Rubera za nani et Francis oyebi que Francis para makasi mama moto yo pinda asalemba na déjà double sim mais lia ikuna makasi nani moi loko kubuke kingo kugude no mususu yo na prega kamete bozo beleki tata oyo petit oyo na bozo baya mama oyebi papa Kilani azolela moko l'église de Veke papa Kilani bazaki misato verno adina ba papa Kilani bakufi batika ya zolela maman sont un peu même le numéro il y a papa auto bengi Baruti azolela Baruti a eu passion mais azali kolela tout ce qui n'a pas tout wapi nana comme ça dit bango ba yembi ba comme ba pasteur il fallait batika ba yembi mais so on ni ba pasteur ngo ekolo bo na suki wa na suki wa ekolo mo na boy kende nini tribalisme tout kende makala na bela rato on a 78 maladies on a zana ngo alors on a touché na kufi ozuli ka 78 maladies ya suka corona ya suka yo za maladie wana so nozo senga bo banda kubunda banjere botema liboso na ngai. Merci beaucoup to comme na suka émission. Merci beaucoup Pasteur Ngefa vraiment ndenge au pesi biso occasion ya koyamba na plateau na biso malgré boy ba dédicace au bien na ki mama pasi mama oyebi loko yo et touché corps de Christ momo to bani na vie mukuna to kena mbiye tokeli susu na tato ndai ko boma église mama na biso ba dimanche ba église na biso bato basili ba découvrir ça bango na Romains 14 verset 1 et le bina biso fait à ceux qui sont fait la foi ne discutez pas des opinions parce que ba salaka ba lobaka te ezali pasi mingi mais on sait réalité bandimo ba ngaso bilongo na kuna base bokeseni yoka maloba na ba bunya stubwaka ndenge ne ba bino tuka ndenge moko c'est pas bon maman et c'est comme on a biso na bino to lela mawana nzambe to prier pour na ba pasteur parce que tozo ebate et c'est quoi to kende pe to bozo ya kende na présidence est-ce que président on dit mais président ba mwana na moi c'est pas ko ya pe na ye akona panze bo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup Nabino Batunyo Stubolanda Ibiso pour partager l'émission Nabiso, pour la biso ba remarque, pour ba commentaire, pour ba question Nabino. To kozongi sara lisusu Pasteur John Ngefa ngana bino kabwani. Merci beaucoup, to kutana Nabino mbala sima na émission mususu. Au revoir. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.